Shalom fidèle, peuple de Dieu, tika nzambe na ngai pe oyayo, a zwalokumu pe apambola yo yo kutani na message oyo na télévision, téléphone na yo bisika tout ozali. Oza na États-Unis, oza na France, Canada, Afrique du Sud, Congo, oza na Afrique partout kutenango. Na ina bisoka elo moke oza moto na esengo parce que ce n'est pas pour rien nzambe à permettre yo okutana ma lobanaye na télévision na topé na téléphone na mutu oya bongisaki comme ta bénédiction par le nom d'évangéliste Gauthier Bokeka. OK, bien-aimé, na lingina te ayo mais na suka ane logo mono sala o ezali pambolino makasi. Ça va t'aider et au fungola makambu mingi ya vina yo. C'est pourquoi nana biso message au kokata ngote. Landango du début et à la fin pour que vous bénéficiez. Action dans la rosa na suka po na lipamboli na yo. Tika nzambe azwa lokumu na zana kati ya makomi ya nzambe. Je suis dans le livre de Matthieu, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1er, Jean chapitre 5, son verset 1er à 7. Natangi makomi ya nzambe na kombo Yesu. Bible lobi, après cela, il y a une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Alors à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelque fit sa maladie. Là où se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui devais-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Takatiwana, oyebi passage oyo, bien, je pensais. Na compréhension, il y a passage oyo bien aimé. Bible beti li solo ya tata moko asala 38 ans na condamnation ya malade. Na kati ya piscine moko na mboka ya Jérusalem. Bien aimé, na kati ya piscine wana oyebi ndenge ba explica biso na ba mateya ndenge to explica rabino ndenge pozwa ka méditation ndenge pe na pesio awa. Ezalaki na ange abandaki koya koningisa mai. Soki aningisi mai oya kokuya muta liboso, Bible lobi quelle que soit dimension ya problème azaki nango to pe maladie, automatiquement azui solution to pe guérison. Mais ndeko yo asali 38 ans condamné dans la souffrance. Aobi kate aosape moyen kokota na kati ya piscine te. Je fais aussi un effort de comprendre ba raison ya ndeko sala ke ndeko yo a comprendre a kota na kati ya maite. Oh, ndeko yo bien aimé azaki na besoin ya eloko moko pe amankaki eloko moko. Besoin o azaki nango azaki na posa abika. Alors oya mankaki ezaki ke azangaki mutu bongaki abwaka ye na kati ya mai na moment oyo ange ayaka koningisa mai pour que abika mazwaki mutu te. Or na kati ya piscine ya zalaki, il y avait aussi des gens o basungaka bayokelaka batu mawa parce que ba malade ezaki ya ndenge na bazaki ya ndenge na kati ya piscine. Bandeko na bango banda pe koya ko rendre bango ba visite. Mais mutu moko te atikalaki koyokela ndeko wana mawapo azwaye ne fiska bwaka ye na kati ya mai abika. Or pendant que mutu andaki kosunga ya zalaki te, malgré ça bien aimé, mais possibilité encore ya lobi kopona ye ezalaki parce que Yesu akomaki nanu te. Na fungoli téléphone nanga plus 243 81 72 18 8 et 42 évangéliste Gauthier Bokeka. Yo zolanda ngai benga ngai que ça soit dimension ya problème na yo. Makambo zozangi so kimia benga nga ensemble la po na yo. Plus 243 81 72 18 8 et 42 évangéliste Gauthier Bokeka. Bien aimé ndeko yo anyo kwa mingi. Mutako soutenir ye asoye adindise na kati ya maya zate.
Muto yokele mawato pe akosalisa ye azalaki te. Batu nyonso baobeta ye bakara. Batu nyonso baonéglige ye. Batu nyonso baosabote ye. Mais c'était encore possible que ndeko wana azwa lobiko parce que Yesu akomaki nanu te. Or bisika ya banda cause la guérison, système ya lobiko wana ezaki mai. Mais lui qu'il ne savait pas que il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ. O yazamai etambola quand même na kati ya désert. Azamai o aleka quand même bisika o baja réside so ba posa ba tiote. Soka même na milia bokauki amemaka mai. Soye même na kati ya liboto batu babongaka te. Aroyana kobonga. Soka même na kati ya quartier batu bakendaka liboso te. Yebake boke liboso. Alors mukolo Yesu ayaki na kati ya piscine. Ne mukolo makambo ndeko ane changeaki. C'est pareil aussi avec toi. Bien aimé, ce n'artali bien à vie na yo. Non remarqué bilo mi balé. Et loko liboso o ana posa o réussir na vie. Ya mi balé o sangande mute bongi a pistonné pour que o réussir. O ana posa o bika na maladi wana. Mais o sanga mutu a ko apporter le yo lobiko. O ana posa o kende liboso. Mais o sanga mutu bongi a mema yo liboso. Parce que réussite y a vieux branchement. Mais yo moute bongi a branché yo azate. O sala même ba effort. Na ba faire mais ils ont tenir bonté. Donc eloko ils ont simba ezate. Mais laisse-moi t'annoncer comme un homme de Dieu que c'est encore possible. Yo obi kabola mwanzambe na vie. Que ça soit dimension problème na yo. Peu importe alibota yo bimela. Ou y a ba millions so lekela. C'est encore possible. Yo okuta na changement na vie. C'est encore possible. Nzambe amati solikolo. C'est encore possible. Obi kana maladi wana. C'est encore possible. Yo mikando so luka même na poto. E bimezo bimate. Na lobi c'est encore possible. Ozo mikanda na ane oyo. Na kombo na Yesu. Je déclare comme un homme de Dieu. Et je crois aussi avec mon Dieu, le Seigneur que je suis en train de prêcher. C'est encore possible. À ça la miracle bien aimé. Oyo luka na nzela batu. Pendant 10 à 5 ans, 15 ans ozwa yangote. Ozo ngo mukolo moko. Na jour wana Yesu akote na kata piscine. Ndeko wana sala 38 ans na malade. Mais mukolo azwa ki lobiko ezaki 38 ans te. Azwa ki lobiko na mukolo moko. Bien aimé, au Lucas solution mbala na mbala. Au salaba démarche mbalebele. Au tikala ko résultat malamuté. Aboutissement ne l'autre côté. Mais avec notre Dieu, avec le Seigneur du ciel, avec le roi des rois, c'est encore possible. Yo so landangai. Oza condamné na malade. Yo so landangai. Oza condamné na stérilité. Yo so landangai. Oza condamné na célibat. Yo so landangai. Oza condamné na souffrance. C'est encore possible. Obikabola mwanzambe na vie. My God. Nabi numéro nanga téléphone plus 243 81 72 18 8 42 évangéliste Gauthier Bokeka. C'est encore possible. Or bisika yo sali. Et apena bato ba yokela bato mawa. Bato be ba sunga bato. Mais yo ba sunga yote. Ba tia kana makambu na yote. Pona yebisa yo. Longola mutema na yo. Yako bonga na nzela ya bato. Longola mutema na yo. Yako réussir na vie na maboko ya bato. Même si bato baza pembeni na yo bien aimé. Basunga ga bato. Kotia mutema te basunga yo. Parce que mutu na mutu ana ba raison ya kosungela bato. Ana bato musu abenge papa social. Ye ki papa social na ye ezaka justement pour na okunda bibembe ya quartier. Alors pendant que yo okufina nute. So ke lukali sunge pa na ye. Est-ce que osunga yo? Or, le vrai papa social, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas là pour enterrer les morts. Azawana te bien aimé, pour no kunda bibembe ya batu. Azawana pete pour kunde bembe na yo, mais plutôt azawana pour asekwisa makambo batu ba kufisa na bomo ina yo. Azawana pour asekwisa esengo batu ba enterra na bomo ina yo. Azawana pour asekwisa makambo yo bato ba kuba boma ba kunda na kati ya bomo ina yo. O simba ka esute.
Il est là pour amener le changement dans ta vie. Il est là pour amener l'élévation dans ta vie. Il est là pour sécher l'alarme na yo. Il est là pour qu'il s'apporte à motema na yo. Longola idée que yo bisiko zawana. Oko bongana nzela ya batu. Oko bongana nzela soi-disant. Ba papa social. Or le vrai papa social, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Asungara batu, même avant batu ba luka lisungi. Apesa batu ya kolia, même avant motoa luke loko ya kolia. Donc aza papa social ya solo. Il est plus que les honorables de ce monde. Il est plus que les sénateurs et le député du Congo. Il le plus. Tala. Ba papa social ya mokili. So moni bango beaucoup plus ba politicien. So moni akiti na commune to pe na millier na bino. C'est qu'il y a raison mibale. Raison à liboso ayo luka ba voix. Ya mibale ayo kunde bembe ya quartier. Mais yesonga na ote ayo. Aye pona luka voix pa na yote. Yesonga na yote ayo. Aye pona kunde bembe na yote. C'est pourquoi na solo bana yo. C'est encore possible. Crois avec le Seigneur Jésus-Christ. Nde kwa na yeba ite. Que mukolo wana. Ezaki mukola visitation na ye. Bien aimé yo pe okane bisa yo. Mukolo ya lelo. Kanengo kutena maloba nzambe. Bisika yo zali. Ndimana kombwa Jésus. Que jour ya lelo. Tongo ya lelo. Moi ya lelo. Pourquoi lelo. Eza visitation na yo. Nzamba ye ko visite yo. Na makambwe lelisabo moina yo. Ayo pangu sapi soli na yo. Aye ko kaokisapota ya motema na yo. Aye ko pese sengo yo kelela na bomoy. C'est pourquoi na lobi c'est encore possible. Longola motema na yo ko bonga na nzela ya batu. Longola motema na ba parents. Longola motema na ba yaya. Longola motema na oncle. Tia motema na Yesu Masia. Wako yo ki so sonite. Mutozo tiela motema lokola mutu lokwa yo. On rappelo mabe o salaka. On le bato peki sako yo karate. Men nzambo nga na ote yo. My God mon Dieu. Otika la jamais. Yo rappelo ba erreur yo salaka. Alo ba ke ba yebi saka yo karate. Oh yeso ka yepana yo. Oh yeloka c'est le ma grâce. Oh yo pesa yo grâce. Or la grâce c'est la faveur de Dieu. La grâce veut dire simplement mérite ce que tu ne méritais pas. Oh yo mérita kite nanzela ya ba para. Nanzela yaya. Nanzela noko. Ya tata mwasi. Na misu ya nzamba lola. C'est encore possible au soyango. Liboso nzamba Israël. C'est encore possible au soyango. Liboso nzambe mokeli na yo. C'est encore possible au soyango. Tika luka lisunge pa batu. Longola kozeli sali kambuna yo. Batu sinopa. O risque. Ba memelo contribution. Tango likambwana ememona liwa. O mukoli kambwana ememona liwa contribution ba memela yo. Ezaka nga na osomba cercueil. Nga na zui nécropole. Nga ina ozo salle polyvalente. Il y a $2500 et sika ba olele bembe. Nga na zui charge ya kolekisa ba communiqué nécrologique na télévision. Mais pendant que onyo kwama muto tia o kazate. C'est pourquoi nga pe na ebisio longola mutema na bato zo s'entendre que ba ya ko memela yo changement. Tia mutema na Yesu nga na ote yo. Otika la ko décevoir yote. Otika la ko ki sa osonité. Na lobi plus 243 40 81 72 18 8 42 évangélistes Gauthier Bokeka. Numéro ngo pesa affiché na bande d'écran na yo wana. Bengangayi no sambela pona yo. C'est encore possible. Nde kwa yeba kité. Que tongo wana et atongo visitation. Bien aimé et alokola yo yebité. C'est pourquoi na bisio ko négliger message ôté. Et sa visitation ya nzambe. Kanalo nzamba koteli na bomo na yo. Pour moderniser vie na yo. Pour modifier ango, pour changer ango, afin que yo longwa na kolela, afin que yo longwa na kati ya blocage, afin que ba démarche wana ko bimisa mikanda ebima. Tala bata on sali na poto. 2 ans, 3 ans, une année, mikanda ebima te. Pendant qu'il y a un sali 6 mois pambazui. Mais yo tala bata on sali. Na lobi c'est encore possible na année oyo. Yo ozo mikanda na kombo Yesu. C'est encore possible. Likambwana e memona douleur. Likambwana e zangi so kimia. Likambwana e leliso mingi. Likambwana koma ko meliso ba kwiti. Po longola ba raisonnement. C'est encore possible. Yesu a pris solution na yango. Kwiti za solution te. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Kwiti a solution te. Drogue pesa solution te. Milango ya solution te. Solution Yesu masionga na zote ayo. Yesu nga na ote ayo. Problème na yo solution nango partout ba oyeba.
ndeko wana na kati ya piscine ba maladi bazalaki ebele. Mais maladi moko te atikala kosala kombo lokwa ndeko wana. Lisolo pe ya maladi moko te ebetama na kati ya Bible sauf que ya ndeko wana. Eza ndenge moko na yo. Même si na kati ya famille bato baonyo koma baze ebele, mais yo kanga na ebisa yo mutu akosala kombo eza bango te meza yo, parce que après savoir Yesu kokita na bomoi na yo ko changer makambo ya vie na yo, yebake yo sala kombo na makambo nzamba osala na bomoi na yo. Ayaka na bomoi ya bato na ba besoin bato bazoluka, ayaki na kati ya matanga ya Lazare bato baolela, bato boya na babitoko, boya na babulangeti ya matanga, mais batala ye azoya ni bulangeti ni etoko contribution à café pe ezate. Babi mais comment muto yo akoya matanga ta elamba kolata malile ezate etoko te siko olalela ndenge ni. Oh bango ba ebe ke ya ye matanga te, mais plutôt ayaki fete. Et ndenge moko na ngina ebisa yo na likambu na yo bango lokwa ba comprendre yango te. Ba yango na esprit ya matanga. C'est pourquoi ba olelela ngo mingi, ba bangela ngo mingi. Mais nzambo nga na ote yo my God. Olela te, bangela ngo te parce que oya na yango na esprit ya matanga te, mais plutôt oya na kata likambu na yo na esprit ya fête. C'est pourquoi na déclaré na kombo ya Yesu. Yesu alola akomisa likambu no fête. Yesu akomisa matanga na yo fête. Akomisa kufa na yo lisekwa. Akomisa blocage na yo ouverture. Na kombo na Yesu soke za yo. Bisigo zali tombola ka loboko likolo. A tombola loboko na yo likolo. Reçois cela au nom de Jésus. Tika nzamba visite o na ne oyo. Nzamba visite o na semaine oyo. Nzamba visite yo lelo. A visite o na ne oyo. Yo otato la bikamwa nzambe. Ata maladi ane umela. Na lobi tato la bikamwa nzambe. Ata makambo ane simba rate. Na lobi tato la bikamwa nzambe. Ata banzela ane fungwa marate. Na lobi tato la bikamwa nzambe. Ata ba fer wane simba rate. Na gangeli yango. Na pesi yango mitindo. Etosa. Etika yo e marché malamu conformément. Et respecte yo parce que yo yeba na nzambe. Loko le tosa ka nzambe. Etosa pe yo kobanda sikoyo. Ba fer wana etambola malamu na kombo Yesu. Na buki blocage nyonso batiela yo. Benganga place ozali. C'est encore possible. Babi comment muto azaki ndeko na biso Lazare aye na contribution ata eloko moko te. Parce que olinga diembelaka na café baninga ba osomba ya matanga po ya mela. Or ba ebe te ke ye ayene matanga te. Ya ye fête. Or na fête ba memaka etoko te. Na fête ba memaka bulangeti te. Parce que na fête ba ya kande ambiance. Tika Yesu a créé atmosphère ya fête na vie na yo. Yesu a longola ba atmosphère ya matanga. A longola milelo. A longola ba souci. A longola ba douleur. A mema fête na kati ya libota na yo. A mema fête na kati ndako na yo. Relation na yo wana na papa bana na yo kufa. Yesu azongi sango na kombo na ye. Makambo ane simba rate. Yesu abongi sango simba au nom de Jésus. C'est encore possible. Bien aimé, c'est encore possible. Ndima. Ndekwa pisi na eba ite. Mabe na ye parce que abanda kotia elikia na bato baza na piscine. Lokwa yeba bwaka ye. Tope bandeko ya bato babaladi bazaki na piscine pemene moko na ye baya ko aider yo ko bwake na kati ya mai. Eza ba erreur yo zo sala. Beaucoup plus espoir na yo opesa yango bato. Beaucoup plus elikia na yo otikela yango bato. Bien aimé moto ane loko te ya motu ya ko contribuer po na yo. C'est pourquoi dans le vrai papa social eza Yesu Masia. Apesa ka motu ya kolia avant même motu asanga ya kolia. A profita ko sunga motu na faiblesse ya motu te. Bato ebele ba ya na vino ba profiter na faiblesse. Na suka ba so ba honneur, na suka ba so ba valeur. Ba benga bango ba grand prêtre, ba to minene. Mais Yesu te asalaka avant mutu akoma na malheur. Asalaka avant mutu akoma na pasi. So que na pasi Yesu ayeta tiki okufi. Yeba ke contribution rememela ezalaka c'est quoi? Ezali c'est quoi? Ba bengelo secours qui ne manque jamais dans la détresse. Solution akolela na yo ezabatu te nzambe. Ezanzambe, my God. Remaka shekaria mabos. Nzamba lingi a changé ma kambo vina yo. Crois seulement que c'est encore possible. Kolobate ke age poussani. Nga esimba soutena yebisi obongo. Muto ana droit yo tiela yo point na vie a ate. Muto yebiso esili
et Nzambe. Alors pendant que Nzambe a olobina nous te esili, on a droit ya kobanga te olobake esili. Même si que bake liboso na yo tika bakende, o sa la course yo bonga na vina mutute. O bakei bakende, o ba gagner liboso ba gagner. Na lobile ki tunga ou le panier circule encore. Et les capé na ngambo na yo. Soki bango ba témoigner Nzambe, yo pe na lobi kaka na matea oyo, ane oyo, kobandaka lelo, semaine oyo, mois oyo, ane oyo. Yo okotato la Nzambe na kombo Yesu. Soko ndimake Nzambo nga na ekote ayo aza Nzambe ya bomoi. Zwa numéro nga na zo pesa yo na lobi plus 243 81 72 18 8 42 évangéliste Gauthier Bokeka bengangai. Au moins na makambo Nzambe nanga osala pona yo. Yo mutu viezo passé na milelo, condamné na souffrance, condamné mikande bimarate, condamné musale c'est ça la bien te. Bataba kende kwa kenda poto sunga biso te nzokande na poto satana bloqué partout. Circulation mbongo e mona na te okoso na mbongo mais ba gaspillage. Okoso na yo mbongo mais maladi kobela bela sombaka bakisi oya yo mbongo ata kombi apama mo somba otinda ata na Kongo ezate. Na lobi olongwa na kata ba blocage wana na kombo na Yesu. Olongwa na kata ba manipulation satanique wana na kombo na Yesu. Olongwa na kati ya condamnation ya maladi wana pour que mbongo no twekendaka na bakisi okufa mobola na vie. Na lobi olongwa na kati ya ba condamnation wana au nom de Jésus. Tika Nzambe ya lola afungola makambo afina yo. Nzamba Israël atambola na yo na victoire na réussite obika bika mwana ye otatola Nzambe. Nzamba linga sala makambo asika na bomo ina yo. Yanga lobi na ngana ebisa yo, c'est encore possible. Bible lobi élargit l'espace de ta tente. Et pourquoi ça? Parce que la bénédiction est vaste. Attention, mukolo nzamba ofungola robinet ali pamboli, ozanga même biseka kotia ali pamboli mosusu. C'est pourquoi na loba na yo zala prendre nzamba linga visiter yo. Ne note ayo boy ondima note parce que okaba mate ya mingi. Ondima ali sute menga na ebisio ndima na mate ya suka oyo ke Nzambe afungola robinet ya lipamboli na vina yo. Nzambe afungola robinet ya lobiko na vina yo. Nzambe afungola robinet ya promotion na musana yo. Ba faire na yo wana ekangama. Ba conteneur wana koma bloqué quelque part. Nzambe so libérer ango na kombo na ye Yesu Masia. Ezo libérer e koma libérer. Ezo koma libérer. C'est encore possible. Ce n'est pas encore le temps ya kolela. Ya komi tungisa. Oye komi temps ya kozela lipamboli. Bako sayote. Ke ozwa mutema na yo. Otie pa batu. Tala banda balaka yo. Et jusqu'à présent basala raté. Bako kisa raté. Bakoma ko manipuler yo. Okoma objet ya ko piétiner. Okoma marche pied na bango. Bakoma ko kabelo po ba manquer au respect. Bakoma ko sunga po ba kitisa yo. Po ba humilier yo. Na lobi cette fois-ci ko tie les sous bango motema te. Tie la Nzambe ya bomoi. O alembaka mutute. Même si yo koti na mbeto hôpital, aozala toujours pembeni wana pona ko apporter lisungi na yo. Même si ke makamuno yo simbate aokima yote mais mingi balingaka on a profit parce que ozaka na ba moyen ozaka na ba position ale ba position ya te bakima mais Yesu yo alingaka koleka bango on continue toujours ya kolinga yo. Que le Seigneur vous bénisse et moi je me limite par là na lingi na pesa yo s'il vous plaît bien aimé na pesa yo ba information concernant fonctionnement ya ministère Onzamba Pesingai. Moi c'est l'évangéliste Gauthier Bokeka. Naza na Kishasa, précisément na commune ya Lemba, nazo sa musala ya Nzambe, na bandi ko servir Nzambe avant l'âge. Musala o Nzamba bengelanga yango, na bengelanga ko beta balete, abenganga ko te maloba na ye, ko apporter lisungi na vie na yo, ko te yo pour que obika omona bikamwa. Alors, tozo bongisa d'ici là, place ya kotia église, mais loko zo déranger biso beaucoup plus et ça ba moyen. Alors yo poza wana oza touché pour na ko soutenir musala o ekende liboso fungola mutema na yo na numéro wana plus 243 81 72 18 8 42 eza pe affiché na bande d'écran talango wana évangéliste Gauthier Bokeka. Même contribution na yo ya muketo za ne fisque na zo ne fisque garantie ya église pour na kotia afin que milimu ya Nzambe ebika bien aimé ko kangela ngo mutema te.
Lobby kono peza wana. Bible lobby la mec qui donne c'est celle qui reçoit. Alors fungola mutema na makamwa nzambe nzambe akokanisela yo, nzambe akobosa na yo te. Benganga ina numéro wana na yebi ke non ça la clôture pena biso loko na ngana yebisa yo na suka. Alors na no sena makambo eza concerné il y a commencement il y a ministère na kati ya temple. Benganga place ozali na moyen no nyonso nzamba tusho na kati ya mutema musalo ekele liboso nzamba kokanisela yo batu mingi ebongo sunga na musala nzambe comme ba serviteur de Dieu eza ba lokwa ba biso parce que to sa musala nzambe na tracasserie te to koteli yango ndako nganga te loge te c'est pourquoi ba moyen ezomona na moi passe no bato ebongi pena yo o soutenir ne bato aboye mais bato mona kama possibilité za na lobite ke bango nyonso ba baby to be bosango na tracasserie yana misu nzambe afungoli temps mais mingi ba baby déjà bosango na tracasserie ko fabriquer ba prophétie ko benda batu ba mbongo ko kosa pour que ba soit mbongo mais biso ozomona lelo tozanga même garantie ya kotia église ngayo na ozomona évangéliste Gauthier et contenu que tozo sala musala nzambe na ba vérité pendant que nzamba fungo no ba moyen mususu te alors yo za toucher na moment oyo na message oyo fungola mutema ya ko sunga musala oyo tozwa nini garantie enfin que ya ko banda musala nzambe na kati église na lingina sambela pona 5 personnes seulement ou 5 qualités plutôt qualité à liboso batoyo ba sa ba démarche ya mikanda e bimate ya mibale batoyo misana bango ekesu liboso te ya misatu oyo malade ezotika nzoto te. Quatrième oyo mabota ezo yate ya suka oyo baobala te na bondeli kanga misu na yo zo loboko na mobali tiango kana motema nga na tomboli ya ngai yo tia oyo na motema. Seigneur Dieu merci nzambe yo muto pesa ki message opona kote ya libota na yo tikete na mutu nyonso andimeli ngate mandimeli yo oyo benganga na te abango pour que ba bénéficier lipamboli na yo. Nzambe visiter batu mibale awa tata moko pe mama moko azolanda ngai sikoyo na makambo ezo simba te parmi makambo nga na tangi nzambe visiter bango pesa bango solution na kombo na Yesu. Mimonisa ane obatato la bikamwa na yo balongwa na kati ya kolela ba blocage nyonso yawe na longoli yango par le nom puissant de Jésus. Oyaza malade abika na kombo na Yesu. O misale zotambo malamu te efungwa etambo la malamu na kombo na Yesu. O azozanga libala azwa yango na kombo na Yesu. O mabote zo yate azwa yango na kombo na Yesu. Nzambe o mikanda ekangami bazo répondre ete nzambe ba répondre ye par le nom puissant de Jésus. Mimonisa nzambe na ba on a déclaré liboso na yo parce que ndo tia kinga yango na motema pona ko bondela yango enfin que libota na yo bika na kombo na yo Yesu bisika osali bien aimé olobi amen. Betela Yesu maboko na répéter asuka numéro à téléphone plus 242 40 plus 243 plutôt plus 243 81 72 18 8 42 na lobby plus 243 évangéliste Gauthier Bokeka numéro ngope ezaka affiché na écran wana benga nzambe akanisela yo merci bye.